na mukanda ya Revelation 6 nzamba zako insiste ete nako pesa milimo wana milimo nini milimo ye moko nzambe apointaki kende kotanga mukanda ya Revelation banda chapitre 6 verset 5 na 8 autorité ya koboma autorité ya kokotsa nzala na kopesa bango yango na kokata lipa na Israel ezali mukanda Ezekiel chapitre 5 banda na 7 ti 17 wana ye moko nzambe apesaki ordre ete na kokata lipa na Israel po mpiaka ekota crise ekota na mokanda ya Amos verset chapitre 4 16 na 9 eza lisuko loba ete bakalamite nzambe ye moko mutu alakelaki yango ete nzala ekokota na kokata bambula po sécheresse désert ekota kati na libota Israel. Pourquoi? Parce que bamakambo ka tozi kolobela orgueil teti kowelela yangai partage entre bato na mokili eza lisusu te. Okoya komona ete na nyonso oyo nzambe yesu koloba ete na konokisa mbula na ville A na ville B na kotia sécheresse mbula ekobeta te. Boko mitungisa comment possible ke biso na ngambo kuna toyoki mbula eza kobeta biso awa mbula ezali kobeta te. Batu ya mokili bapesaki nzambe colère nde babiloko boye ngai contribution ya wana na sili kopesa pona bandeko. Pourquoi nzambe aza kotala crise oyo eyela biso? Première réponse yango avant to kenisi na bandeko ya Londres, bandeko ya Luanda na bandeko ya Kinshasa bato basili ko connecter pe bapesi biso biso oya bango esili ko ya awa nazongisi maloba epa na yo papa passé olobi nini na oyo basali ya nzambe musuki basili ko pesa. Ouais, puisque ndeko moko mutazo déranger anete so beaucoup kozwaye kuna. Oh, azolinga kozula parti ya yokuna. Azana Luanda. Komona ye eza bishop Israel. Bo yoko yuko zwaye kuna te? Ah, donc nakote pa inanga yawa. Mais là on peut kuna soki a confirmer que azui comme ça tout va bien. Puisque son akoti c'est peut-être tam sur ça et tabino na pause. Ou bien pesa nga ya ide na ye, mais kana wakotsa mais pesa nga pe ide na ye comme ça na mela.
Ya, wewe. Ya na bandeko na banza tosili kozonga susu hawa. De place papa passer na ebite soki na sukela ki wapi kunako da topesa ki deja maloba. Wende yo kata na ki. Place za kolobela ete ba nzala oyo eza provoqué na mokili. Ba ndibele basili kopesa contribution na bango pour dire que to blamele kaka nzambe te sino ke biso moko bato ya mokili to provokaki yango bakaya esili kopesa mela awa na ntango ya mana ezalaka bato bazalaka trop égoïste mpona kowela kozwa bamana o quantité ezalika ya shekel moko ya kopo moko ya sakombi soki ozwi ekoka nango kuta kokwana okosisa yango te bazalaka kozwa ti saki nyonso ye moko vers la fin ya ce qui m'a manqué nzambe asilikaki toye mpe komona ete na bagere eza provoke na bato na mokili mpona avidité ya kowela kiti bokonzi ngai nazwa babiloko ya boye ça provoque aussi des calamités mosusu mpe tolobelaki awa ezali famine eza mpe provoke na loi ya 7 ans ya repos ya mabele bato balingaki soki korespecte yango te epesaki nzambe colère nde place wana tosukelaki epuis topesi baverset biblique oyo nzambe asilikaki mpe apesaki autorité ya kopinir sévèrement ya koautorize nzala ekota nde place wana tosukelaki topesaki baverset biblique na suka mpe tokopesa yango lisusu nde place wana tozali passer à vous l'antenne avant ke nazongisa susu bandeko oyo ya Paris na ya Hollande baza na ligne awa basengi mwa repos mpo tokatanaki yango wana mpo bango bakomi butu me basengi mwa repos ya moke lisusu eya mpo baprépare so batina susu ba-email nango rapidement à vous pasteur. Bien, papa nanga nazopesa lisu nzambe oyo lokumu mpona bakestion na bino eza biloko moko eza très important. Pourquoi? Parce que tolingi koporte koprojecte image moko ya kitoko na bacerveau ya bato na baesprit ya bato. Alors tolingi kosani tolingi koefase babiloko ebele oyo bato baenregistraki na bacerveau na bango oyo eza ndenge ezaleli te. Ntango tozoloba problème ya bacrise tozonga na nyonso eza na parole de Dieu. Donc, nous avons la conséquence, il y a désobéissance. Ezalé na conséquence na yango. Donc, désobéissance, nous avons la voix dans Nzambe, la parole dans Nzambe, eza na conséquence na yango. Donc, les autres sont vivre 20 à 30 ans na biso passé, yango tozo vivre na génération oyo. Génération future va préparer kango na présent. Ce qui est l'autre salé l'autre côté donc l'obé bano bakuya bakuvivre les conséquences à nyonso. Alors nani kolobani na eloko wana nani koloba boyi tolanda malamu ba crise oyo nyonso to kotanga soit disait yé pona ba guerre ba biloko wana nyonso to bien sûr mais yé pona nini pona désobéissance. Donc na chaque moment que tozobuka loi divine na nzambe tokosubir conséquence na bagénération ekoya nzambe ntango azopesa ata na eve responsabilité ntango aza koassocie bango na vision na ye alobi garder et cultiver et garder. Donc c'est ça moko nzambe autilisaki sikoyo problème eza nini papa nanga problème ezali na moment nyonso tozovivre baconséquence et ça toujours signe à désobéissance quelque part. Donc ceux qui tamboli na désobéissance na eloko moko na nzambe to refuta. On a fait cet exemple, il y a eloko moko ba wuti ko remarquer na niveau ya mayele o ba sali médecine. Nani juif aye ko remarquer que non eza na période eza na moment moko boye na kata Israël bapasaki moment moko ezalaki difficile basi ebele bande kobota te. Alors bande koluka bayeba problème yango ekutuaki malade yango ekutuaki lelo soki otali bamédecin européen bazodéclare ke na niveau Europe basi ebele ya baafricain baza na problème ya bamiome soki bamiome so bamiome bazobengaka bafibrone c'est ça ewuti wapi. Alors sikoyo médecin a dit que pendant la recherche, mais baye komona yango te na suka baye ko comprendre que ezana bandeko mingi ya basi na bo jeunesse na bango wana zo na période na bango ou bien na moment où ezaki Israël a passé biloko tant basala ba quête no mona ke no bandeko ebele ezaki pendant que azana moment na ye ya bo mwasi ya bo salité na bango tango ebimaka tozo comprendre toza ba mikolo
Alors peut-être tant mosusu azaki na camarade moko oyo tobengaka chéri na lisolo na ndenge malamu bazosangana ne na baperiode wana. Alors pendant que bozosangana na baperiode wana selon na baterme na bango kuna ya médecine eyaka koforme baselule to babiloko moko boye na corps ya mwasi. Alors ntango eforme biloko moko na corps ya mwasi okoki kokende na moment moko boye kotambola mibali nyonso tu okanga lisusu zemi te.